Coste gesto libradi, pare kesto fracate la masha. Oh, hallelujah, ligrasto vanjo clari badeski na mane, zenzo brami manatea, mekro sofro ti mabrani motegaskia, likro samene gegaduze, cranto frocosina brangadenosia. Oh, rabataga bababase, mekesto fratika bash, maranto pakeste, zaga de la bangroski de basha, repa papa takabasete, repo kobo sopro de la casta, mangrato prase, paroko sopro de la bancatia. Oh, hallelujah. Precious Father, we Tata thank you. tutundio to sanjolio. Matondo pona utoko na yo pe bolingo na yo. Merci pona bosembo na yo. Matondo. Oza malamu. Ozala kitoko na bolamu. Matondo. Bolamu na yo eza na mokili mobimba. To nguma mili pe to komisi kombo na yo. Kolo lokola to sangami na makolo na yo. Pona koyoka liloba na yo. Na molimo na biso. Totondio pona bapamboli na yo. Pamboli maloba na yo. Malobano eza lipamboli, malobano eza solo, malobano eza bomoi. To yambi malobano na okomikisa mitema na kombo ye ankolo Yesu. Pongola mitema mutu nyonso pona koyoka nga sikoyo pesa ye bososoli na kombo ankolo na biso Yesu Kristo. Amen. Matondo na Nzambe. Oh, hallelujah. Na banzi ete bosepeli na mayanga ditino sikoyo na sepeli na tondi yo ndenge ozosalango pe kitoko oza na biso na mayanga ni lelo ndenge na yebisa bino oyo eza mayanga ni eza kaka te mutu moko azoteya oyo eza mayanga ni. Alors tokozela na ngonga nyonso oyo dimanche na ngonga 14h toyaka ipa na bino en direct. Alors po bozala wana bo partager ba commentaire na bino bo tindela biso message bo za faire partie na oyo tozo sala na tango nyonso. Alors soki ozo kanisa ko pesa okokende pe na site web na biso eza facile pour sala nyonso yo lingo yekola pona ministère na biso ko yekola ngo na site web na biso oyo eza na écran na kokabola eloko moko kitoko na bino. Alors thème ezali ko pesa bisika te na diabolo, kopesa bisika te na diabolo. Alors nakanisi ete bozasi boyoka diabolo bamsusu baloba peut-être que diabolo azalaka te, eza kaka bato babimisaka eloko wana bakanisi bazoutilize yango lokola raison mpona badikite oyo bazomikuta na bomoi na bango. Alors bazoutilize diabolo lokola esquisse. Alors wana oza na raison te ya koloba bongo diabolo azo existe parce que diabolo asolo azali. Biblia ezotangisa biso yango. Alors nakotangela bino na Ephésiens chapitre 4 nakotangela bino verset 27. Biblia elobi kopesa bisika te na diabolo. Omoni yango? Kopesa bisika te na diabolo, kopesa bisika te to nzela te na diabolo. Alors bisika awa ezouta na mot grec topos. Topos elingi oloba eza espace esika moto akomesana to opportunité nguya to occasion mo po moto agir. Omoni azoye biso kopesa diabolo occasion te po agir, kopesa ye opportunité te, kopesa ye espace te, kopesa ye bisika oya komesana nango te po azala wana nde bazoyebisa yo. Omoni alobi ko permettre yete azala na opportunité wana to occasion wana ya koagir te pona koagir na bomoi na yo. Omoni bato ebele bayebaka te ke diabolo aza solo, e Biblia ezoyebisa biso kopesa ye bisika te. Oyebi mo diabolo ezouta na mo grec diabolos. Omoni diabolos elingi oloba mo fundi ya lukuta, moto ya lukuta elingi oloba lisusu mokosi moto oyo atelemelaka banzela ya Nzambe azalaka lolenge wana aza oyo atelemelaka banzela ya Nzambe. Omoni wana nde diabolo akobengami mokosi, abengisami maye na bakombo nyonso po ete azali
oyo ezotalisa bizaleli na ye, ezotalisa kibomoto na ye. Mami elobi kopesa ye te, kopesa ye bisika te na bomoi na yo, kokotisa te na libota na yo. Omoni, kopesa ye te opportunité ya kosala to occasion moko ya kosala na bomoi na yo. Nakotangela bino elo mususu Ephésiens chapitre 6 verset 11. Ephésiens chapitre 6 verset 11. Ephésiens numéro 6 verset 11. Oezanguya alobi bolata bibundeli nyonso nzambe po ete bozala na makoki ya kotelemela banzela nyonso mabe ya diabolo. Misala omoni diabolo a utilisé ruizwana eza méthode oyo eza na grec elingi oloba méthode. Diabolo ala na méthode sikizi azala na méthode lolenge ne ya kosala banzela ya kokosa na ye o nde biloko ya mesana osala akosala na bomo ya moto po moto ayeba teke ya za wana akobebisa bomo ya moto moto azokanisa ke batu nde bazali na libanda nde bazosala makambo wana. Alingaka toujours kokota na bomo ya moto po moto wana bando tala ono eza papa na ye peut-être loko moko mama bango to ndeko na ya mwasi. Omoni po ete akanisa teke za ye diabolo nde azosala. Omoni Biblia ezoloba alobi bolata bibundeli nyonso ya nzambe po ete boko kotelemela bakanda bamisala ya diabolo wana nde Biblia eyebisi. Alors nakotangela bino elo mususu Acte chapitre 10. Acte chapitre 10. Ok mona nzambe. Acte chapitre 13. Nakotangela bino verset 10. Alobi boya alobi oyo ezalaki Paul apôtre Thomas azoloba yo otondisama na bakanda nyonso pe balokuta nyonso yo mwana ya diabolo yo munguna ya bosembo okotika te kotengamisa banzela ya nzambe. Azoyebisa biso nani satana aza ye mosala na ye ezali ya kopengwisa bato na nzela nzambe, kopengwisa bato na banzela malamu ya nzambe. Omoni azolobela awa ye monguna ya bosembo nyonso, aza monguna ya bosembo. Biblia elobi atondisama na bakanda pe mabe nyonso. Ingoloba bakokosa likundu, atondisama na biloko nyonso, atondisama na balukuta nyonso na bambabe nyonso oyo azosala makambo sans kokosela bato, sans kolaisa bato ke yende azala makambo wana. Eza lokola moto akogoyigoyi kotiala makambo na mbomo ya bato. Alors oyo eza ba limboli satana na ba phrase awa bespikeli biso ye alaki otindika moto oyo moto ayebaki te ke diabolo nde alaki osalele, me bamisala na ye ntango misala ya karaktere ya satana eza na kati ya moto wana. Nimero mibale alaki moto akanda, alaki yende alaki okota mabe nyonso, alaki numero 3 alaki mwana diabolo pe alaki munguna ya bosembo nyonso. Ye alaki kotengamisa bato na nzela ya nzambe. Biblia ezoyebisa biso topesa ye bisika te, topesa bisika te na diabolo. Alors nazoyebiso boye kwete soki nzambe apesi opportunité ya oyambe sikoyo. Alors nakotangela bino eloko 2 Corinthiens chapitre 2 na lombangu 2 Corinthiens numéro 2 nakotangela bino verset 11 alobi alors kotika te diabolo alekela yo, kotika te diabolo alekela yo kwete toyebi malamu banzela na ye ya mabe, tobosani te banzela na ye ya mabe, to bizaleli na ye ya mabe. Lolenge akanisaka makanisi na lolenge na ye ya kosala makambo na ye ndenge asalaka, azalaka na perferike, azalaka na makambo asalaka. Akotini kosala makambo ozokanisa teke yenda azosala. Alors makanisi wana mabe ezoya na motema mutu alobi sala boy, sala oyo, sala oyo.
omoni jeune moko boye alobi moto moko alobi makanisa lobi okozwa mbeli te ochubie kamba moko kanisa ngo mona moko alors ndenge nini ya kopesa makanisa boye alors tango makanisa boye ezoya mpona mwana elenge moke omoni wana ezali likanisi kowuta na lifelo to na moto ya mabe alors ya kokende osala ngo azoyeba te nani alaki otindika ye. 2 Corinthiens chapitre 11 nakotanga verset 9 sikoyo epa na bino. 2 Corinthiens chapitre 11 et tango nalaki na bino et nalaki na bosenga désolé tokotanga verset 3 désolé 2 Corinthiens 11 numéro 3 alobi kasi nazali kobanga ete ke na lolenge moko boye lolenge satana akosa Eve akosa Eva aza na misala wana tino lelo kokosaka bato osala bango ke bayeba ke baza eloko te okokuta bato bazokanisa kaka mutu te alingaka bango bato nyonso bayinaka bango bazokanisa bango bazaka na eloko moko bo bakangami na fami na bango ya kala oyo papa na bango na mama na bango azalaki kosala ya bango alors bazosilika bamemi yango bomoi na bango mobimba kwa nini baya na makoki ya kostope biloko wana te po ete moto moko azali wana azotia yango mafuta wana diabolo nde azosala ngo alobi lolenge satana akosa Eve na lolenge na ye ya bakanda na ye na mabe na ye omoni misala mabe kuta bwanya ya mabe alobi alobi po ete molema na bino ezala korompi te na lokuta na ye na simplicité oyo eza na kati ya Kristo. Alors ekatama kanyaka ebebisama epengwa nzambe alingaka yango te mpona bomoi na yo. Alors esengeli yo yeba nani diabolo azali okoki kobundisa motu te oyo yo yebi ye te okoki kobundisa motu te oyo yo yebi diabolo aza molimo bandeko. soki olingi osala makambo molimo esengeli okomprendre lolenge nini asalaka esengeli oyeba ndenge nini molimo na ye ezali. Biblia ezolakisa ye aza fiziki te mais soki omoni babiloko mosusu liloba esi etiela biso yango po ete biso toyeba ke oyo ezali diabolo. Malheureusement ebele bapesaka fote epa bato mosusu kobaka eza motu moko nde aza kuna azotala kaka motu mosusu peut-être dragon moko aza wana kozala lokwa. Alors soki bamoni wana balobi soki bamoni wana te baloba diabolo aza te liloba nzambe déclare ye okoki komona mizaleli na ye na kati ya bato okoki koyoka nakotangela bino eloko 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Oh, alléluia. Et verset 14. Bozwa message au sérieux. Yamba message ya nzambe. For ye brethren become followers of the churches of bandeko bokoma bato balandi eglise ya Yesu na Judea oyo ezali na Kristo Yesu wete ye akendaki kopesa bomoi na ye na Yesu ata ndenge balaki epa bayuda. Alors wana eza un Timothée ngana azotanga Thessaloniciens désolé na kotanga 1 Timothée chapitre 2 1 Timothée chapitre 2 na kotanga verset 14 1 Timothée 14 alobi kasi Adamu bakosaki yete kasi mwasi nde bakosaka mpona kokweya na osumuka. Diabolo aza na misala ya kokosaka bato wana nde musala ya diabolo esika aza spécialisé mpona kokosa bato kopesa bato information ya mabe kotia bango na nzela mabe kotindika bato na oyo eza mabe kokosaka bato faire sentir bango ke oyo eza kitoko mpona ngai mais soki asali yango akutaki ngongo elekaki ntango elekaki ekoma de retard azokosa bato
Ako okoki komona lolenge nini ndenge akotaka na lokuta na ye. Eloko liboso asalaka na kotangela bino ngo na chapitre numéro 3 ya buku ya Genèse. Genèse chapitre 3 na kotanga partir verset liboso okosepela nango. Ali nyoka alaki moko ya bibwele oyo ezalaki na kanda makasi ya kokosa atondisama na mabe alaki bongo koleka banyama nyonso ya zamba oyo nzambe akela kolo nzambe akela ayebisaki mwasi eske nzambe alobaki ke bokolia te na oyo nyonso ya nzete ya elanga nini yango asali ye abandaka kotuna kotia mituna na liloba nzambe na nzela moko ya malamu eske nzambe alobaki boye yo kokanisa alinga kaka bosolola na ye mais soki okoti na conversation na ye esi omoni alobi nzambe alobaki yango mais nzambe alobaki yango pourquoi yo ozotuna question ye azotuna Wait, alobi Biblia elobi na verset 2 soki mwasi ayebisaki alobi tokoki olia nyonso kasi nzete oyo eza na katikati elanga nzambe alobi tokolia te mpe tokosimba te po ete nsima te tokufa. Alors wana nyoka amonaki ke mwasi wana ayebaki te azalaki nyoka mpo nzambe alobaki yango te, peut-être ayebisaki mobali. Alors nyoka ayebisi mwasi okukufa bokokufa sirema te, asali ke liloba nzambe akosala ete yo omitia na ngambo ya maloba nzambe na bomoi na yo. Eske nzambe okukufa te kende sala yango so basalaka yango kende kakosala wana nde alobelaki mwasi. Biblia ezoyebisa biso ye akosaki bambalebele bakristo malheureusement bayebaka te ntango diabolo azoloba. Diabolo alobaka na bato ata bato oyo bazalaka kristo oyo bapermetaka ye asalaka yango. Alobaki mpe na nzela ya apôtre Pierre, alobaki na nzela na ye epa Yesu, alobaki na bato ebele. Atindika David atanga bana Israel. Eske David ayebaki ke eske ye ndazo ye ayebaki ka Israel lokwa malamu ye atie makanisi na mutema na ye. Mais soki otangi liloba nzambe nzambe alobaki te ozwa biloko fo, alors yo kobosana na ngonga wana omeka kosala eloko oyo eza mabe. Ye atundaka atiaka en question liloba nzambe. Okokuta bato bazoluka kaka batia en question liloba nzambe. Nazondima teke na asala ngo malamu eza non-croyant, mais soki mokristo akomi osala yango, est-ce que Biblia elobi mpenda ke mwasi eza lisumu? Est-ce que Biblia elobi komela eza mabe? Ndenge nini yo oza concerné à propos nango? Eloko moko na kati na yo ezoyebisa yo. Alors ntango yango ebandaki ye abandi kotia makambo moko na makanisi na yo. Alors lolenge wana nde abebisa babomoi ya bato yo kopesa ye bisika te. Alors liloba oyo ezouta na moto nyonso oyo eza consistant na liloba nzambe te, oyo eza consistant na nzambe te, esengeli obwakisa ngo oboya yango orejeta ngo peut-être na lolenga malamu apropos moto nani azoyebiso mosusu mpe na kasa nyonso wana nde kosala ngo. Alors oboya yango mpe boya yango. Alors mbalebele bato bakomprenaka yango boye te, parce que bakomprenaka yango te bazopermettre ke diabolo asugere bango biloko. Alors bazoyeba te ke oyo diabolo nde azosala po ete bayebi makomami te. Biblia elobi bato na ngai babebisami mpona Osée 4:6 alobi te bazangi boyebi, alobi komema na silence eza kozala détruit po ete bazangi bososoli.
to know the inda word. koyoka liloba nzambe Give no kopesa space to the bisika te devil. na diabolo na bomoi na yo. The devil Diabolo comes in ayaka na maladi, sicknesses, it comes ayaka through na diseases, lukuta, it comes ayaka na through poverty, pauvreté bobola, it comes through ayaka na fear. kobanga, See, when akoya you tabu yoza understand these kusosola things, makambo you will nyonso never give yo fear a okopesa space kobanga in your espace life. te na bomoi na You yo, will never give okopesa poverty a space pauvreté in your espace te na life. You will bomoi never na yo, yo accommodate okondima yango te. anything Eloko that's against the nyonso love eza of God. contre liloba nzambe mpona mo yo. I know Alors bakretien Christians mosusu who are so oyo bitter baza against other anayasi baza Christians. na They kanda even moved away bandeko from the church mosusu where they are mpe just because they're balongwe na bitter. eglize oyo bazalaki mpona kanda They still say the bango worship. bazoloba bazongumamela What an nzambe. irony. Oh, bongo What an bongo irony. monene ya lolenge wana bayebi nzambe te It's the thing. kosala boye. But I Alors pray nga na for mbondela mpona yo that you kende hear me koyoki nga now, sikoyo that you understand that it's the ososola devil ke out diabolo there moko aza libanda kuna who is an oyo aza enemy monguna of ya righteousness. bosembo moni He's an aza enemy of monguna God. nzambe He's an enemy aza of God. monguna ya bolamu He's a aza slanderer. mokosi He sees to it that he akoya deceives po people aya kokosa yo against God's contre word. liloba He nzambe deceives people against God himself akosaka and against God's atelemela plans nzambe and ye moko purposes for sikoyo their azolinga lives. bato mpe batelemela abebisa He bomoi makes them feel what is wrong bakanisa ke as oyo eza described by mabe God lolenge is nzambe alobi right. yango eza malamu You moni get that? He asalaka makes ke them bango think what basanti is ke wrong oyo eza as mabe lolenge described by nzambe alobi God is yango right. eza malamu That's wana the nde devil. diable Give him no kopesa space. ye esika te na bomoi na yo How do lolenge you nini do that? osala ngo Tell him oyebisa ye in na the kombo name na of yesu Jesus, get bima out from awa here. The diabolo devil, you don't negotiate. banegosiaka na ye te The diabolo devil, you don't walk around him. You basolola na tell ye him okoyebisa one liloba word, get moko out. bima That's the way to wana deal nde with the lolenga devil. kosilana na diabolo And you see your life will be alors much osala better. yango malamu You find you can lead your life, but you can alors help omona many kobika others. bomoi na yo So malamu mpe Satan's kosunga bato mosusu alors manifestations are bamanifestation not ya found diabolo in people's ekutama te lives. lisusu na bomoi ya bato te omoni God didn't make alors it for that nzambe purpose. akina mpona biloko Every wana human moto being, nyonso you see, when you come ntango to know ayebi Jesus yesu Christ, kristo you become a akokoma vessel of God to be akokoma expressed, zungu to ya nzambe express mpona God, kotalisa to nzambe express mpona the love kotalisa of bolingo ya God, nzambe to express the kotalisa things of the makambo ya Spirit of molimo ya God. nzambe That's your wana purpose. nde ezali So Satan must alors not have a diabolo place. esengeli te azwa esika na Glory bomoi to na God. nkembo na I nzambe believe that message has nakanisi blessed you. mayangani oyo Continue again. epamboli You yo can do everything okontinue today. nango God, lisusu alors because moto moko listening to me azoyoka now, nga sikoyo you have nano never opesa given bomoi your nayo na heart to yesu Christ. te lelo Today, nakoyoka hearing me nga say, oh lisusu boy, I like what this man God is saying. nazosepela na oyo Accept mosala your nzambe born alobi again. alors soki oyambi nanu yesu te koyamba This is opportunity makambo I'm okuta na giving nzambe you. te oyo eza Give your opportunité heart. nazopesa yo opesa bomoi na yo Love na to yesu do kristo that. Like you soki said, some words olingi osala yango osala from maloba your oyo heart and mean it. Say, oh God, in motema na yo oyo nzambe nalola the na name nkombo ya of yesu Jesus, I nandimi believe ke that yesu Jesus is alami the mwana Son. nzambe I nandimi believe that he died for akufa my mpo na masumu sin na ngai and he mpe was asekwa raised na from bawe the dead. mpo na kosikwama na ngai sikoyo Now I proclaim natatoli na my monoko na mouth ngai that yesu Jesus ya of nazareti Nazareth ali is the nkolo Lord ya of bomoi na my ngai life. mpe And na by kondima na faith ngai in na his nkombo na ye death, I nayambi receive eternal life into my spirit. lobiko aseko na And I receive the remission of sin nayambi bolimisama ya masumu into my na soul. molimo na ngai I thank natondi you, onkolo Lord. mpona kobikisa ngai botami sika kolandisa maloba nzambe na nkombo na yesu amen po boyei malamu na libota nzambe moni lola mobimba bazosepela ngai na se réjouir na lola alors ndenge oye na bokonzi ya nzambe na ngonga oyo wana eza kitoko alors yoka ekole ya base to ekole ya mobuku eza important alors obanda oyekola mingi na bomoi oyo asiko oyambi na yesu kristu akokomona ndenge nini omikomisa na ekole de base na ekran kuna zwa avantage nango soki olingi okomela ngai baquestion apropos message oyo tokaboli zala libre ya kotuna ngai alors email eza wana kende mpe na site web eza wana alors se rassuré otuna mituna na yo alors biso tokomela biyano lolenge nzambe akosunga ngai yoka oyo eza eglesia oyo eza réunion moko boye te alors tozwa mabonza na biso oyo eza lolenge na biso ya tozo exprime honneur na biso epa nzambe alors la semence ya fwa na yo dime na yo alors nde nini osala yango eza wana na écran okoki omona oyebi esala yango na esengo tika ete toyebaka osali yango otindi okotindela biso resida yo otindi resi tozwa toenregistre yango alors nakoinvite ofaire partie na oyo tozosala omoni poso oyo
tokozwa rapaton na mosala nzambe na biso pasteur Chris à partir ya le 15 tino le 18 ekozala 3 ou 4 jours ya nguya makasi le 15 le 16 le 17 le 18 eza 4 jours alors kozangisa yango te kozangisa eloko moko te ya mikolo nyonso alors ndenge nini okoki kosenregistre mpo nango okoki mona lien wana kuna na écran eza wana ndenge nini omikomisa alors s'enregistre mpe zwa bato mosusu basenregistre mpe boparticipe alors bokozala tellement béni ke osali yango natondi bino mingi mpona bosangani na mayangani na biso na kobondela mpona mabonzala bino papa na kombo na yesu merci mpona bana na yo sikoyo oyo bayoki liloba alors toza reconnaissant mpona oyo osali na bomoi na bango lelo alors ndenge bapesi baofrande na bango tika oyamba baofrande na bango na nkombo ya nkolo yesu na bengisi nguya molimo ya nzambe emultiplie emata makasi esala ete mosala nzambe ekende liboso alors ndenge bapesi lelo bapambwami mpe baza multiplie na nkombo ya nkolo yesu na nkombo ya nkolo yesu kristo amen ala tina na kokutana na bino poso koya lisusu akozala na partie D ya kopesa bisika te na diabolo alors nakosela komona yo na santé malamu alors zongela banote na yo tanga yango lisusu tanga yango alors invité toujours bato mosusu baya bakutana biso na mayangani na biso dimanche na 14h GMT plus alors tokutani lisusu nzamba